Salut mes loulous, salut mes vrais aussi les mignons de la presse, moi na babou tsoye. Ba le bien aussi William, azaka toujours wana liboso na bino pour na kosepelisa bino afin que vous avez vraiment satisfait ngana mibenga ka mwana musa na bino pour ceux qui bino bozate moyenga ina se retrouver ezate. Là je dis merci à maman Kelly Jones avec toute sa famille et sans oublier à mon réalisateur privé personnel Rachidi Mobali Yapembe et Mbote na ba ono sera partout vous allez dans tous les 5 continents. Je vous aime vraiment beaucoup. Là je vois Richard Moulina depuis Londres, sans oublier à maman Gisèle depuis États-Unis d'Amérique, précisément à Los Angeles, et pourquoi pas à mon vieux Scobar depuis Texas. Il y a eu un vous savez, beaucoup, l'heure est compliquée, l'heure est grave. Ma camousia à Koyinda, tout le blasiko, les lots, les cambouya, arrestation, il y a un konabiso, OP, tant que les kakan nabilili, batebeli basepe la kana, Moussa Nasalaka, et Akitoko, na kombo ya lité ya kanda, oyo, azali, artiste comédien, pe. Tout le monde qui le lenge bakanga qui et l'autre bakangela qui est biso stoye bizaki concernant concert oyo il y a notre artiste musicien que moi-même j'aime beaucoup Fally Ipupa di Cap la merveille au plan azobine ça batu mikolo yo ya kosakanate pe kamingi te banzi mon suspeso bima tout le monde qui concert wane les gars qui vraiment wow les gars qui vraiment je ne sais pas. Parce que je suis William j'étais là moto pendant un mon vieux qui depuis Allemagne tout le monde qui le concert et pas ça qui mais les cambouis ya koka moi les cambouis ya grave concert donc na biso lité à Kanda Zalaki wana na koza na ye wana tout ce que na komona makambo oye pasaki oye pusaki artiste na biso na ndeko oyo abengi bubu tolengi basaki na kokangisa ndeko na biso oyo tobengi na kombo ya lité ya Kanda ndenge tozalaka boye na vie. Chaque personne azali na ba principe na ye oyo atia, chaque personne azali na biloko mosusu asalaka na asako sala te. Pourquoi je dis ça? Sentiment ekokoki komemela yo liwa, sentiment ekoko memela yo pe eloko malamu, sentiment mal oyo nini kokolakisa nzela malamu ekomemo pe na nzela moko ya mabe. Pourquoi je dis ça? C'est que ndeko na biso lité ya Kanda il avait besoin ya komata likolo ya produit musika Fally azalaki wana mais ndeko aseki na koboya même les gardes au bazalaki wana na sima ya koboya ndeko na biso balobi zala biliele mekoza bilobela te, zala biliele mekoza bilobela te. Nazali vraiment contre ndeko na ngai te était à Kanda parce que c'est mon collègue comédien. Nazali pe contre notre artiste musicien te Fally Ipupa. Tout ça au milieu du village, tout ça neutre. Tolobeli a tolobeli pe awa ndeko na biso après avoir koboya amata ndeko na biso asimbi kofinga ndenge moko impossible akomi kolomaka moko boye okomi ko toucher même personnalité mo toucher même vie privée ya moto. Réputation basomba réputation te. Là vraiment je te dis basomba réputation te. À ma réputation à Tambouki était ma copine prouvée personnelle depuis Kin Patricia Meta ma réputation ce qui est baby ata au macho kiti et j'ai trouvé bakaka ba kiti si tant ba kiti si asimi ko finga Fally afingi bata sécurité bazaki wana baseli bazu bakangi tant bakangi makamososo oyo abimisaki banaki déjà directement ko toucher maman ko point ya likolo déjà ndeko na biso lobby ezaki lundi lelo mardi le 5 le 4 azaki na parquet ya imité
on a parquet à limiter ba sambisi ndeko na biso to mo lolenge famille to mo lolenge mwasi a leli lolenge mobile na ye lelo akomi na bisika oya komi wana conseil moi moke ezake ndeko tango ozotambola muto ta pembe na wana oyebi ete muto le mususu oseka na ye azalaka mutu akokoki ko changer lo ka directement pas changer lo mbala moko parce que zaneka mutu mutu ya malamu kaka na sena moyi o ezaka kanzambe wakila likolo pe na se mutu na mutu za na mutema na ye mutema oyo relation na zana ngo envers ba comédien envers yango eza pa mutu mususu te yango eza pa ndeko mususu te ya koyeba ko supporter likambo ya koyeba nini kotika pende kona ngai ite akanda eloko oyo ete ya yo pete ya biso totika les ba comédiens ba musiciens tout le monde était même na biso ba chroniqueur olobika moko bo ya mabe otenir ba promo ya mabe envers musicien moko ba envers mutu moko bazokangisa parce que personnalité va toucher la personnalité mututé réputation ko toucher la vie privée na yete asala malam asala mabe eza vie privée na ye mutaboyi ke o matin na podium mutaboyi na ye parce que eza concert na ye ba kitisi yo directement au comme côté ne ba propos mabe envers ye to suki wa parfois la mususu ko kende na makala et qu'on met un peu ni ko sunga ko met un peu ko bongisa mutu nyonso o ezaka pona ko sunga biso nyonso to yeba kam to internet za église te internet za kana ngo parquet te internet ezesika ko bongisa yo ko bebisa yo ko mema yo na makambo moko boy o la mosusu kana kiti ozoloba par sentiment ba mona yo ndo lobaka ba mona yo ndo osekisaka ndeko na biso musicien Fally Ipupa azani ndeko na yo ete akana azani ndeko na tali kamero la kini ndenge ni ya mabe tosengi vraiment biso so ba ndeko na ye ba comédien ba chroniqueur tosengi o meka un peu ko kele mawa olimbisi pena na mapinga nyonso boleka kolimbisa ndeko na biso po azana mwasi tina lolenge bokateli wana déjà c'est choquant c'est douloureux to meka un peu ko bongisa so to bongisi makambo pe eleka malamu to bongisi te makambo eleka pe malamu te. Là je dis merci na bino nyonso bozokotaka bozaka branché za malamu parce que beaucoup d'informations ya nyonso makambo ebe bozon awa na kati ya chaîne na biso kitoko makasi Kelly Joyce TV. Merci à ma patronne depuis Londres. Merci à l'équipe technique Mobimba. Merci à nyonso yanga. Merci à mon chéri que j'aime beaucoup, Richard Moulin, mon sponsor pardon privé et personnel. Merci à maman Gisèle depuis États-Unis d'Amérique, précisément à Texas. Merci à Scobar, mon vieux depuis États-Unis d'Amérique, qui m'a tout là-bas musicien, qui a offert un voyage, ça va comédien, merci à toi, merci à ma copine privée personnelle, Meta, Patricia Meta, et pourquoi pas à mon ami, déjà je veux un anniversaire d'avance, mon ami, mon confident, Franck Luembe, mon balamoun, mon balambinga, tout ça, tout ce qu'on a pu brancher, Camille, tu vas gager à ce que l'on a makasi. Après, on a film, mais vous n'avez jamais dessus. C'est bien votre humble serviteur. Et aussi, William, le mignon de la presse. Et pourquoi pas, là, je vois Blaise à vous. Depuis France, c'est mon gars que j'aime beaucoup. Et pourquoi pas papa René. Papa René depuis Allemagne. Je t'aime beaucoup. Merci Nabionyonso. Merci Nabakuyangai. Merci Nabapa Chamonyonso. Je vous aime beaucoup. Et quand on mange, je vous dis bye bye.